Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Merci beaucoup papa journaliste. Na bengami na kombo ya Reverend Kikomba Muteme James, pasteur communal ya Njili. Na mutuno tuni na mayozali komona na kati ya Njili. Biso tozali sima ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kianganyi pona ko soutenir vision oyo azali kopesa biso po ete Lingomba esili kokola deja ekokisi 100 ans. Yango wana na babisika nyonso posa ezali ete totia babiloko ya sika oyo ezali kolakisa ete Lingomba ezali komata. Yango nde ozali komona na misala tozali kosala kati na commune ya Njili. Njili ezali commune ya kala ya solo batata na biso basalaki misala na tangu oyo ya bango batongaki pe tribune ya kitoko oyo esungaki biso peza na ngonga oyo ekokaki. Mene atangu tozali komona ete Lingomba emati esengeli kotonga babiloko oyo ya malamu ya kitoko oyo kopesa lukumu na tata mokonzi ya bule pe sito awa na ville province ya Kinshasa. Yango ndo moni na boyokani na bandimi ya tata Kimbangu, yango ndo moni tozali kotonga tribune na biso. Mais avant to banda tribune na biso, makanisi na biso, makambo na biso nyonso nkamba d'abord. Ndenge papa Mfuma Mbanza loba na biso ete soki totongi nkamba te, pasi na biso ekosila te. Yango wana tozo sala sensibilisation na bandimi ete priorité nkamba d'abord. Sima ya nkamba ndenge ye papa pesaki biso nzela, botongi nkamba, botongi pe ba paroisse. Po mikolo ekoya, boko banda koyamba bapaya, boko banda kolalisa bango wapi. Or Lingomba na biso esi ekomi musika. Yango ndo zomona misalo tozo sala muke na sensibilisation ya le 12 octobre na botongi malem po ete tobongisa eloko na biso ya mutu ya kati na paroisse topesa papa lukumu tangu papa azali kosepela biso tozali kozwa mapamboli. Nde na nzela yango tozali ko profiter pe koyebisa bana ya Njili oyo bazali na mikili oyo bazali komona biso na ba bilingi il faut ba yeba ete musale ezali kosalema na Njili. Contribution na bango ezali très nécessaire, très important pour na biso, surtout ciment, barre de fer, libaya, kayas, zelu. Yango nde toza nango posa po ete baya ko soutenir biso. Pe tosuki wana te, mwana nyonso, mondimi nyonso, mutu nyonso alingi ko soutenir misala ya tata Simon Kimbangu Kianganyi. Awa na commune na biso ya Njili, vraiment a contacter biso na numero ya komona na se ya maloba na biso po ete akoko benga biso akozwa ba information nyonso oyo akotindela biso pe